Ah oui, balandi ya mayo dino de Bundes TV, toye lisusu lelo pona kopasola mpoke na biso. Alors, soube. Balandi ya mayo dino de Bundes TV, toye lisusu pona kopasola mpoke na biso. Mpoke na biso ya lelo ezali que vraiment tomoni basali la nzambe ya solo babotami ane oyo penza eza ane moko ya komata na prière. Alors, tomoni pasteur na biso Charles Bameko abimi. Il abima déjà kala, mais nous avons commis pour tombola et makasi. Alors, il va te payer bazan un doute na pasteur Bameko. Alors, biso ba mayo dino de Bundes TV, ba maman Gina Botosi, ba maman Jeannette, toye pour na keto koka ko pasola mpoke oyo parce que ba to bazan un doute que non nzamba ko iko pambola motute ou bien pasteur te pour église et matane ti pambola pasteur Kire Kinkani. Alors, problème est ça boye. Pour moi ni nzambe asala na ndenge nae. Mutu na mutu azana don na e o nzamba pesa e. Ezate ke ba pasteur nyonso bazana don moko non. Ezali parce que nere to moni net na France ba pasteur baza ebele o basambela ndenge ya solo bazali o pe na ndenge ya lokuta bazali. Mais bango nyonso bakocha bango ni boke moko teke non basalaka bakisi o bien bazwaka basi ya bato bien basala ba yibaka non. Ezali mutu na mutu azana likabu na yo nzamba pesa e. Pour soko zaneti pasteur il y a délivrance. Vous avez délivrance. Pour ça, il y a une onction, il y a onction belé, il y a côté à battu, côté à battu, il y a bimananzela côté à battu, il y a une église. Mouton tazana ndenge na ndenge nzambe apesela likabo. Alors ils attaquent que critiquer mouton battu innocent a ebi elo côté. To côté li bangote même atea elobelaka Saint-Esprit elobelaka mouton. Ce qui y a solo ou bien aza ya lokuta. Parce que tout le monde n'est pas pasteur rebelle. Nzambe azobim sa en 2023, nzambe azobim sa batu na poisa. To yebisa ki bino année passée que non, bako bima na poisa. Yango tozo mona ba pasteur rebelle bazobima na poisa. Alors oya malamu bango pe bazobotama. Alors bozala na critique te que pasteur Bameko asali boye ou bien pasteur boye, pasteur Kire, ou pasteur nani asali boye non bolanda biloko na ça distraction satan lingi distraction mingi pona ko cha ko éparpiller ba to se ko panza mangomba ya nzambe pona ke batu basambela te ezaneti bozali ko landa mutu moko boye azoki mambam tango azoki mambam bino bozolanda e alors subitement alors ba musu ba bimi na zamba neti ba bimi ebele na zamba tango ba bimi na zamba ne ebele parce que neti ko ambrier moya ki masusu mbangu eza déjà neti azote ya batu liloba siko batu bazo ya ko ambrier dans le sens là la ngana loba parce que ezali bien te parce que nzambe ko punir ba oyo nyonso bazali contre ba sali na nzambe ya solo parce que nzambe azobundela bango bino bozo critiquer bango ko tonga bango ko loba mabe eza mabe te soki nzambe asaleli yo neti et loko il faut témoigner pour nous et ça l'impact nzambe azalaka na esengo na moto a témoignaka oyo ezo passer na netezo passer na vie ya moto alors yango nzambe azwaka vraiment asepelaka mingi atindaka mapamboli alors ezateli ko critiquer moto ne loko asali te mais ngai pona ngai opinion na ngai ezali ke na ba mama ebele tokuta na oneti mama Gina Botosi na mama Jeannette. Alors, bango balobi ke ya France avant dans la France yemo ba bandi place pasteur Bameko azalaka pe kuna na kati. Alors so boluki okomona ye kuna na pasteur Bameko. Alors to moni que vraiment pasteur Bameko azo sala musala nzambe ndenge sengeli parce que biso to linga la vérité. Tango likamba lobi e choqué yo eza bien pour na ko changer. Et ko sala ke non obongwana otika mabe parce que so to moni Jésus Christ anga yaki. Asala ki nini? Ba memena ki moi sur asala ki mabe. Ibaena ibabi mokonzi moi si oyo asali adultère to sale nini parce que na loi ya Moïse ezalaki que non ce qui muta sali adultère il faut pas bomaye alors Jésus Christ alobaki bon botala na kati na bino nani asala lisumu te bango nyonso mutu moko amona na lisumu te kimaki alors elingo lobate batama sumu il faut ba ya ko sambela ba imema mikumba na bango pa Jésus pour que Jésus a délivré bango ba comme bien. Toyebi ke batebele ba boma mabala ba kenda kuna ebele ba basala masumu ba yiba basali nyonso ane ezali ke pona ko rappeler bango ke non basala ki mabe dans ba circonstances ezoye la biso ezali que tozo futa masumu oyo to salaki amen alors dans mo futi masumu na yo parce que nzambe soka ayena vie na yo ezate ke kaka mbala moko tomber du ciel ezongi biloko comme okita na likolo non il faut sacrifice na sacrifice wana oyo nyonso masumu to salaki ba passe yaka
mutu na mutu akopaye oyo na ndenge nzambe alobaki ke kofuta masumu te kofuta masumu na yo ta kofuti masumu na yo wala yebaki délivrance na yo pe yango wana et puis mapamboli no pe eza pembeni yango wana vraiment posala attention botika biyoka yoka pasteur asali boye alors botika nzambe a juger bango soki asalaki mabe nzambe akobimisa na poisa eza soki ya kobomba na te nzambe akomi kobimisa bato na poisa alors nalinga na beta sete wana na bamama maman Gina Botosi, na maman Jeannette. C'est pas non plus un défi. Et ça pas défi. C'est ça que je prie pour moi. Prie pour toi. Parce que le problème deux fois l'ennemi vient. Il t'enfle. Il y a des gens, au moins les plus dangereux dans l'église. C'est ceux qui viennent à l'église. Ils sont habitués à l'église. Mais ils ne se convertissent pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont habitués à l'église. Et toi aussi tu pars. Moi qui prie tous les jours. Mais ça ne marche pas. Et toi, ce n'est pas pareil. Dès que nous venons à l'église. Laissez-moi vous dire quelque chose, peut-être ça va te faire mal. Mais nous ne venons pas à l'église de la même manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi j'ai vu quelqu'un suivre son ancien partenaire. A commis fréquemment l'église. Après c'est pour me dire parce que mon ancien partenaire est parti avec moi. Je ne suis pas un juge matrimonial. Donc Luka est solo là. Cherche-le, parle avec lui. Quel est l'objectif pour lequel il vient à l'église? Est-ce qu'il vient pour prier? Non. Question, objectif ni la l'église. Pour quel objectif tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a l'église à se retrouver dans un groupe moroboye? Il se retrouve dans un groupe où on parle seulement mal des autres. Il y a l'église. Tu viens à l'église? Ça c'est l'âme emprisonnée. Église, il y a le songi dans l'église, pas possible. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et ceux qui font cela, ce sont des gens qui viennent à l'église, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Jésus a dit à Marie où est-ce que vous avez mis C'était une question de savoir. Est-ce que Jésus ne savait pas là où ils avaient placé Lazare? Il le savait. Parce qu'il est omniscient. Parce qu'il y a Yebinyoso. Il le savait. Mais il voulait une réponse venant de qui? De la famille. Pour celui qui le sait, c'est d'abord à part Dieu. Alors, tout le monde a une question concernant Charles Bameko. Maman Botosi, maman Janet. Tout le monde a une question maman Gina Botosi concernant les pasteur Charles Bameko. Yo lobine. En tout cas, papa Langa Serge, on a papa la Charles Bameko. En tout cas, on a pensé que tout le monde n'est pas azali. Nzambe apambolae, na mwasinae. Nzambe apambola. Papa diva va la personne en bote de l'assemblée la kuna. En tout cas, pour Nangai, eza mawa mingi. Mawa makasi pote. Nzambe apesa biso 5 ministères na se atango. Alobi bokende. Bosakola sango malamu pote batu na ngai basala nini babika kasi mokili nde tozaboye yango nayebisaki yo jalousie ekotika na l'église awa balingi bato ya bakisi bato bazolia bato bazokufa ngo na église musu moto mala kotaki 10 ans achangeaka te papa na nga achangeaka te okomona moto abeli babisusu bazokozunguluka moto ebali kokoma lokola moto akomi na liboma kasi poka na l'église. Est-ce que vous avez un zamba solo? Vous avez un zamba lokuta? Parce que mon n'est pas papa la Charles. Le l'énéné a zot fungu la poké na ye. Et ça dans la Bible. Ma comme on est papa Charles la terre qui est dans la Bible. Ne quoi fungu la Bible na yo tanga. Tanga na kati kuno komona makamuni nzamba solo ba. Tango na kala to yeba kama mebelete. Kasi lelo te ko comprendre que diable azaka autour na yo kaka. Ali ko mona yo bongate. Papa c'est je suis sur la voiture à sika. Moutou moussou a sepelate. Ok, papa Charles,
kuna ezali ke moto na moto soki opambolami na yo omemi su mutu mususu oye opambolami lobi okoki su mususu soki opambolami mususu aye eza bongo ozomona kotala bongo ozomona ke nzambe azosala kati na ye azokende ka liboso po te ye azoteya na ye oyo eza na bible balobi kobakisa te kolongola te yo teya kaka ndenge nzambe alobi mpe kotosa nzambe yango wana ngai napesi papa Charles vraiment ke nzambe apambola yo place oyo tokala azomona ndeti papa Serge ekokoma moke po tomonaki ke na babonane awa bato mosusu bazalaki libanda place akovanda ezalaki te donc ezolakisa ke aza mosala nzambe ya solo biso nyonso tozobonda mpona papa na biso Charles oyo akomeka eloba nango ye moko akopapapa machete okopapa ye po te babi bonzambe na bonzambe lolo ezofuta matin na prière bon vous la maman na boto sindinga uti opasola poke alors maman ezali que il faut que ba ndenge nzambe asala il faut comprendre ndenge nzambe asala azala na lolenge naye mutu moko impose ka nzambe te asala boye non nzambe okosenga naye akosala na lolenge naye alors toke na maman Jeannette. Maman Jeannette, dès que tu as eu un témoignage, ils ont un moko combattant, Azali Odombo, à Salaki, après ça qui est. Tu es roi dans ma vie, Jésus. Bolandaka koyoka biyoka yokate soki bozoyoka yoka na mosala na nzambe boko avancer te po te nzambe soki alingi otombola yo kotombola oka epa yo ozali eza te ke mpona papa Charles Bamako aye kopasola koke aye kopanda sango malamu bato bino bata mokili bokende kolobaka oyo bokoki koloba te tobanga basali na nzambe toyebi bien oui basali na nzambe oyo baza ya solo te bazoloba makambo lokuta mpe bazali mais place wana ntango moto abengai mosali na nzambe ya teke ye moko miponaki nzambe moto aponaki bango oyo atiaki esika wana alors soki olingi koyoka maloba na nzambe landa ndenge nzambe azokopesi maloba kati na basali na ye soki mpe olingi koyoka yango te vanda tika ba oyo nzamba poni bango bakende koyoka po te basalaka toujours bolamu otika bango na nzela bonzambe yango wana ngai likambo na ngai kobakisake yango wana merci papa Serge. Oh, merci vraiment, merci maman pour la réponse. Tout le monde qui vraiment nzambe azosala lo les ofuta alors vraiment nzambe na moni que nzambe azopambola pasteur Charles Bameko na pasteur Mosusu oyo ki bazosambela nzambe na ndenge ya solo. Alors problème etikali que non vraiment il faut to sambela nzambe na ndenge ya solo. Amen. Parce que ceux qui tozo que l'église ko remplir ka baba ça ne sert à rien. Il faut kende que non vous en êtes loko moko vraiment okozwa et pas ya l'église tant bazoteya. Siko na rotuna mutuna siko na bato yo bakenda ke église bazo ko comprendre loko pasteur azo lobate. Siko bolobi ni pona ngo mama Gina Botosi. Pona bato nyonso oyo ba misu bakenda ke église bazo comprendre te po amitala yemoko. Hein? Pa amitala. Po ngai mama Gina ata pasteur azo te na portike. Mais na yo ka portike me koloba na yo na ko ka koloba on fait même ma bien te kasi oko tirer nini oyo pasteur alobi na yo pasteur aloba verset na ye yo tanga verset na yo tala yango na yebi ke pasteur na biso Charles aloba ka bosolo na yebi akoloba bosolo parce que monde entier talaka ye akoki koloba te loko moko teke oyo ya yebi te na bible aya kobakisa wana non parce que balandaka ye to wana batama yele bato batanga na kati ya bamboko bazali balandaka eloko ni biso tozali tosa ba émission na biso na ba site na yo ya papa Serge ya site na yo ni keza wana na ya ngama mama me tozala bato balanda biso soko sali ka erreur moko balandi balobi ke ta place so sali boy bongo bango bazo te ya mokili mobimba zamba so sale la bango aso sale pa na ye
aso sala pe pa ya papa la biso Jean-Paul Mayata to mona ki pe susu afungulisi église musu na Paris fo mona ba lokola bato lokola ba mbitso place ko vendre des athées ezo la sake bazala bonzambe ya solo uzomona oya ko landa landi papa Serge ezala kola Noé tango wana masu ezalaki boya kokota bato ba boya ka kokota kasi oyo bakotaka babikisamaka ndenge moko na mokolo to komi papa Serge to komi na biso na tango na suka koya mwana Yesu pe komi pemeni ozomona biloko nyonso mokili ekotikala bien aimé ekotikala nyonso ekotikala mbongo kuto bomi na songa liputo zo bato soki ezalaki popo te pongise memio tango kolanga ndo bandi koluka mbongo wana ozomona nde mokili eza compliqué bato mosusu bazo comprendre te papa Serge bato mosusu bazaka na basentimental sentiment bilobela mwanza kofinga ba pasteur ezali sumu amen to tika mabeto ça toujours bolamu bo ba bibo zambe na bozabe lo les ofuta bongo mwasi ya papa Charles ya mama mami ba mbote bele mama merci ozo battre la papa na biso kitokos amen. So mama poto suki sa to ke kotunoka mutuna moko siko lobi nini pona église ndenge bato bazokende kosambela bazoyoka vérité ezobima na monoko ya pasteur alors yo lobini merci papa Serge nzambe azwa lokumu nga na lobi ete ntango bato bakendeka na kati na église ndenge bato bazotonda kuna bazokende kozwa eloko ya nzambe mpo nzambe aza kati na église wana soki omoni teke bato bazoya na église wana te bazobima c'est que malamu eza na église wana te ntango papa Charles azotondisa bato na kati na église na c'est que bayoke kozwa moko ya malamu oyo ezobima na monoko ya papa Charles eloko ngalinga koloba kaka yango wana ah oui ah oui balandi ya mayo jino de Bundes TV bouti kolanda émission na biso ya lelo ezalaki mama Gina Botosi na mama Jeannette de Paris alors ye asambelaka na Bostra alors ayaki mpona kovisite mama Gina Botosi et puis mpona kosambela kokutana bandimi ya mboka ya Berlin alors vraiment esali kitoko tokutani topanzi mpoke oyo vraiment mpona basali na nzambe il faut kolingana ezala pozala teke oyo aza bien oyo aza mabeba oyo bazoteya na ndenge ya vérité vraiment il faut kokende koyoka liloba na nzambe neti pasteur Kiriki Nkani neti pasteur Charles Bameko na bamosusu alors oyo bomoni ke basambela na ndenge ya solo il faut kokende kosambela alors pasteur Charles Bameko eloko moko namonaki apesa conseil alobi teke bokima baeglise na bino boya epa na ye non bosambela place nzambe eza ndenge bazosambela ndenge ya solo wana ekozala kitoko pe kolobaki okimi église na yo onake kuna komi fanatique kozala fanatique te bosambela bokende na église na bino soko omoni ke olingo kikoteya okende kozwa mateya epa na Bameko ok so olingo okende epa na église na bino ok eza na problème te nzambe azali ke azaka ye wana moko mais malgré que badon apartager mutu na mutu aza na don na ye allez bandeko il faut kolingana ezala bolingo eza te ke ya mwasi na mobali ezaki bolingo ya du prochain c'est que ndenge nzambe alingi biso ya kibondeko omoni ke ndeko no azangi lipapa okoki kopesa ye omoni ke mosusu azangi sapatu ou bien azangi chemise okoki kokabela ye wana eza bolingo nzambe alingi eza te ke bolingo ezali kokanisa makambo mosusu non eza bongo te eza que chaque chose a son temps alors makambo il fait changer tokomi na mbula sika makambo il fait ezala ya sika alors siko nzambe azobimisa ba oya mabe na poisa alors merci tokuta na prochainement na ba mama tokuta peut-être na Paris na mama Jeannette ou bien na kati ya église ya pasteur Charles Bameko photo tout na Charles Bameko ba question alors na tikel bino vidéo bolandango allez bo s'abonner massivement et pas na Mayo Gino de Bundes TV et ba mama Gina Botosi to bosanité alors Mayo Gino de Bundes TV